Héritier Anguluti a démonétisé Célio Scram. Émission yo bandeko, émission yo Célio a kosalela au moins 4 émissions parce que Célio aza sans abri, aza sans domicile fixe, aza na musala te ba pesi ekope. Héritier a pesi cop. Héritier a pesi cop na ndeko na biso Célio po Célio azalaka na musala te. Naza sirki ya koya kosala ba droit de réponse na ye. Po nde musala ayebi na poto. Nayebisaka bino toujours que konini koyoka eleki koloba. Célio alingi koloba mingi sake koyoka kam ami yoka kata musuye moko te. Lelo bomoni makambo alobaka pona kobokola po kosala nini. Héritier asala ekutu mingi koleka oyo alobelaka na télévision. Kolia, kopese mituka, kope kabele bambongo. Célio un papa mukolo aza mandia. Donc héritier a commis donc aza ko expliquer na batu mendicité ya Célio. Même si botali place nyoso akendeke, aza ko vivre na matolo, na poto azo vivre na matolo. Héritier ngaite, héritier vraiment abimisi nyoso, alobeli makambu ndenge akabelaka ye, alalaka na ba hotel, apesa ke mituka na ya tambola nango. Donc Célio azalaka na mutuka te, aza ko vivre na matolo, baza ko salisa ye na age na ye. Aza kotambola ka basalisa ke na ebisa bino déjà que Célio azalaka mentalement malade. Célio azalaka mentalement malade. Azana makambo ebeli to ezana makambo to bombaka koloba to lingaka koloba penza te. Mais ba vérité bokomi koyoka ngo malembe. Bozala ko finga wa fali obi alalaka na hotel. Sika Célio alalaka wapi? Ye vine mobimbeza hotel. Basalaka ye nini kuna na hotel ye Célio. Na États-Unis boyokaki makambo akende kosala na États-Unis. États-Unis Célio akende koteka nzoto. Célio azoteka nzoto na États-Unis. Est-ce que makambo na bozomona ngo normal? Et puis sika muto aboya zoya na réseaux sociaux abinga na lata ka cher, mais ozolata sima ya nzoto, ozobebisa nzoto, ozoteka nzoto pona kolata. Ba héritier bazo bongisa donc héritier kuta lobike non yozo lobela makambo bandaku makambo bandal bango batika kosomba ndako na bandal bakoma kosomba mapangu ba place mususu. So bo héritier alobi atie yo pe a défi héritier Célio a défi. So bo bandi ko tala makambo ba bien makambo bandaku yo ko poussa na te Célio ko poussa na te. Ngana ebisa déjà bino na sala ba émission ko prouver na bino que Célio c'était azamito ma mutu na sala kate batu ba yebi secret na ye baza wana batu ya wenge ba yebi ba vérité ya Célio mais ba yaka penza te kolobela ngo. Héritier lobeli kutu ba école ya Célio c'est comme si asilisaka ba école primaire. So boyoki pena malembe Célio azana eloko ya malonga te na niveau scolaire, niveau éducation, oya koki koya ko présenter na batu. Makelele les réseaux sociaux bandeko eza eloko moko Célio azozwango comme luxe. Koya ko solola na réseaux sociaux pona Célio e komi eloko moko ya luxe. Mais azobosa na ke eloko wana eza ko sopaye. Bandeko bino ba Gaulois surtout. Boyebi Célio ndenge azalaka, boyebi affinité ni naza nango na fere na loba yango. Makambo basalaka boyebisa fere pe banda kosolola na ye azongise na nzela parce que makambo Célio azosala mwasi oyo abotama pena neti mwasi akoki kosala makambo Célio asalaka te. Sika Célio aye kokoma mwasi na kimukolo po ayekola makambo basi bayebi basalaka depuis ki bébé yango mutu eza ko compliqué ye bakisi oyo amelaka bakisi ya kosilisa ba traumatisme yango mutu ambriaka ye. Célio aza mutu normalité soki bubandi kotala ye Célio azalaka normalité. Tango ngana lobaka makambo na lobaka ngo na tina boyoka nanu boyoka likambo oyo
on a couru au blessé. Quand on a pété le moment, on a mis le coup de l'année. On a mis l'eau, on a mis la bande, on a couru pour détruire un niveau de ma parce que tout est banni. Ah. Erichwa Tanabe alobi soki alingi ko détruire Seleo. Soki alingi ko détruire Seleo ko détruire mabe. Parce que alobi ba yebani. Donc Seleo abimisa déjà salité nyonso ya héritier. Mais héritier nano aloba te. Tango mukolo héritier ko banda koloba. E ko zala makambo mususu. Pendant que Seleo azoko sanake. On appelle envoyer la plateau là avec ma popola Seleo. Yo non on a essayé de faire pour dans l'hôtel là c'est le hôtel. Attends on a la voiture là. Ils ont beau là. Voilà, mais checker ba là. Ils ont beau là. Mais là on se retrouve ba là, on a plateau te parce qu'il va la ba ko. Là parce que on est très vrai yanké. Avant le matin pour la zone. Pendant que ba tout zone on est il y a ça invité spécial. Il faut trouver un concert au Bengué, au PC une minute, à l'équipe, à 29 émissions, à 29 problème. Je vois mal, à la très impoli, à respecter la majorité, comme si ils ont permis à lui à l'Oba. Makambo ya impolitesse nyonso eza kokota. Ndenge Seleo alingaka ba respecter ye. Mais auteur valeur o ami pesa ka po ba pesa ye respect azalaka na valeur wana te. Ami pesa ka respect nanu ye moko te. Héritier lobi na kati émission so bolandiango intégralité nango. Héritier lobi makambo ebele. Héritier lobi makambo ebele. Donc awa bozela droit de réponse à Seleo. Seleo akoya na droit de réponse. Bolinga te akoya nango. Seleo aza koya parce que musala na ye yango yo. Aza na miziki te, aza mentalement traumatisé, bakisi amelaka. Oye kitisake motema soki ayoki yango na situation ya nini ya vache maigre wana akoya mabe. Balobi ndenge alalaka na ba hotel bafutilake ba hotel. Bazo pese mituka. Donc Erichwa Tanabe alobi abokola Seleo. Sika wana zaloba na Aja Kimukolo. Ye azolo bango na Aja Kimukolo Seleo baboko lié na Aja Kimukolo. Pendant que héritier afanda kuna tamuso epa ya nani epa ya Seleo pendant tamuso ba age moko ya bana mike ye pe azali ko contribuer kuna mais awa sika Seleo azako contribuer te bazo pesa ye mbongo kende kolala bazo pesa mutuka mema mutuka zongi saboy bazo pesa mutuka bozomona un mandia mutu akoli na mandicité abali na mandicité aboti na kati ya mandicité azokende kokufa pe na ki mandicité nde Seleo vi mobimba ya mandicité na soki botala ndenge akendeke na banini na ba plateau émission nyonso ezalaka kokumisa kaka bato bakopesa ye mbongo wana nde mutu azoya vraiment koloba kosala on dirait za ko dénigrer bato ezana makambo ebele bato bayebi pona Seleo mais balobaka yango penza pamba te boyoka kaka makambo il faut respecter il faut trouver ma fille na ya kuta n'est-ce pas tous sont bon mon respecter tout est dans yoki non respecte moi tant que comme un grand frère on a kuta la maison mais pendant que la maison mais wana to dagi na papa mon responsable de la mission bon il patron mais pas moi qu'on respecter patron la monter papa la monter pas qu'on respecter où est raté donc il s'est permis à manquer le respect matin midi soir mais il veut que l'héritier respecte toi tu manques de respect dans toi ouais na ouais là on va mais cardage musique là yo quand on te rose à 3-4 ans d'écart aux on a respecté pendant que les autres qu'on respecter ouais raté on a dit moi là tous à qui pas dans salle mais pourquoi tu veux le respect pour avoir le respect il faut donner du respect. Après autant que tu vas commenter parce que comme il s'appelle net il y a eu koloba na que la gagne ma wa na ça ma koloba sur lui mais na tena na ko rabaisser c'est pas comment la dire mais il doit faire attention Seleo bakebisiye donc héritier nano aza koloba te aza nano na ba introduction nano afungoli buku te aza na introduction kaka. Mais Seleo kichebe na asirki akoya déjà ko banda koloba encore Seleo lingaka biloko ya boy mais na asirki héritier akozape yango asi apesi déjà discipline
héritier si apesi bango déjà ligne de conduite ye mutu alakisi batu ke il faut ko supporter ba musicien misusu bazana makambu lelo so botali faire gola zako ya sima ya héritier azo ya pe ko pesa ba force na fali pupa parce que n'avait pas le choix il faut landa lokolo ya héritier onga na yebi yango wana bande ko makambo ko lobeza trop bolanda émission yo intégralité nango boko sepela nango makasi en tout cas coucou na bino nyoso on est toujours ensemble portez-vous bien à plus.